Mon Seigneur. Mesdames et messieurs, la forme. Mon Seigneur. Mon Seigneur, vous avez Paris a tombé. Mon Seigneur, Patrick Maloa Global Express, Chiquito Papa Paradis, voilà Bill Clinton, Zachary Mwambomoni. Bienvenue dans Mandela Nando, bienvenue à Paris. Mais toi qui voyage dans moins difficulté, ma casque, qui c'est les Adjani Atikali. Et là on est les premiers pour Adjani Atikali. Adjani est à sentiment Adjani dans tout comme place moko isali ke na Addis Abeba amoni place mo ba whisky et belé donc Adjani akota kaka mela ba whisky donc sanga meli ba whisky wana to comme looké aéroport mo mbato place ni ala lela kite biso avion décoller mais ba bi bozala ki yona ye na mak dobo gele ko zo mo eloka ko lia oui après ya ke luka whisky amela mais ngongana pourquoi pas ola muko ozala ki na likanisi ya ndeko na ote ko ebisa ebo on dit dino ba musicien en tant que yo leader et pe leader moi esprit de bagarre de Luki est fort mais à mon anité bon aoya na e très bien peut-être na volo ezoya na butu à lelo au mataoya na je wana ko gasu toujours na charge awe rato bon t'es oublié ça na oublié voilà aoya na e voilà Bill Clinton mon Seigneur lelo awato yambio na Paris ça fait combien de temps de jouer à Paris? Bon, na Paris, mais ça fait combien de temps pour y aller au bon, ça fait pratiquement 10 ans. 10 ans. Ça fait pratiquement 10 ans. Ok. Nous avons décidé de parce que nous avons décidé de faire un combattant. Après, situation on a aussi là. Bon, pour nous il y a un événement à Mounene. Nous avons se balader Pamba. Parce que nous avons un chef d'entreprise, nous avons un bébé. On a ça là. Nous avons un événement à Mounene. Très bien. Pourtant, on a un événement moi Mounene Zali. Là on a vu bon ça va se présenter dans l'événement Oyo quoi. Tu répondis on a un événement Mounene. Ce qu'on a événement Mounene Oyo. Tout c'est la Bill Clinton. Moi je suis le flot du monde. Voilà. Moi je suis le flot du monde donc naïe pour talaka kawana père nanga. Très bien. Le roi de la forêt. Reconnaissance. Yé mutu a façonné biso na monde ko ba yé ba biso ba Bill Clinton ya lelo donc tango yé peut sali retour na Europe. Donc on a monaki bien que biso peut tout ça la retour na biso en force. Très bien. Na kati Europe quoi. Ils ont bien makasi mais nga na fléau du monde. Très bien. Ba petit tour au moment na ba Paris awa. Ba nini ba yebi wana za ba kasha Macintosh, ba kasha Bill Clinton. Rien de nouveau. Merci beaucoup. Tu continuer kaka ouais Macintosh Pichankimo déjà ça l'a sous bien. Ça va bien depuis tout na ba Kinshasa. Si vous venez tout monde na siko awa na Bill. Premièrement déjà ils ont retour na yo na sol français. Ça peut faire déjà plus de 15 ans si je ne me trompe pas. Non, 10 ans. 10 ans déjà. Faut pas. 10 ans parce que dernier poteau na yaka en 2015. 2015 ouais, 10 ans déjà parce que c'est 2025. Yo mais ça n'a vu ça au Kenya là on a été kuna. Ouais, Dubaï. Mais c'est comme qu'il est comme un problème. Nous avons bande au banga. Na bi tant subi la embela so mamba bangulu tant to azana. Ezanango bongote. Omoni mutu na mutu azanga na bamba ba objectif na ye na ba ambition na ye ya makambo ya zolinga sala ngai normalement na monaka ufanda na poto pona nga na monaka ngo pena esimbaka te bref année que nga so na beti concert donc na si na ko sala ka 5 jours après na zomi na nga kilo na ozonga kilo na ozonga kilo nano parce que Nazana makamuna tiki kuna na kilo parce que j'ai un concert que je devrais jouer le 1er le 1er février mais ebeta kite suite ya makambu ya ba monika ndenge mboke ningana ki yango to anila ki ngono mo mukeme donc on a si na côté déjà moi quand tout bien voilà c'est côté donc il faut na respecter contrat pour na zonga na beta yango après na koya kolanda sous vie awa na mikili
on a quoi aussi ça parce que via le bail fait tout ça là na générique ndé ba Paul Mwamba ba ozi na ba kota mais so nga beti en tout cas 5 jours beaucoup pardonner nga na zonga na mais sinon pardon dans cas de na kala dès après non mais sinon tu rejoins un concert comme invité to oboa kapena po ba bala po ça ba sonner on a parlé na nga donc on a parlé na une place lutu ezali sang ezali chambre za côté nini kikoso za wapi donc on a parlé na nga donc ndenge za wana donc bo mona makambo ya mais dernière question na nga e uzala bwe ba to ando lo ba ke fali pour pas ça que aux affaires na yo mais to ando mo on a visa moye mais lobi surtout quand tout le monde va image d'internet par remettre le visa oye ya wenye musique à maison mais tout est fallu on va makamwana faut pas ko lo ba makamwana quand moi je venais en Europe azobeta ba tourner na émission na ba 2015 na ba 2012 je faisais tous ces tours là na yaka on a ba visa ya ba tuté vous comprendre mais le problème est que si moninga pesio quand même invitation okoya sikoyo ezali ke biso tolobaka mwa trop bakongolais balingi koloba trop eza makambo mosusu biso nga tellement naza responsable nalingaka babiloko wana te so namoni eloko ekoma olobama mabe nakobeta yango mpe ndifu nake nanga Dubai nakesala makambo nanga mpe mosusu omoni nalingaki naya na makambo ya fali ezalaki visa na ye te ezalaki yanga moko nalingaki naya masabaki nanga te foluka moyen oya esala nga mpe bien mais ntango ekoma ekoloba ke no bina zo ya ngulu wana epesa ye nga kanda ake nanga Dubai kasi biso toa bana wenge ti bana wenge ezala ndeni soki eloba mafo na baye mpe nga na moto akobwakisa nakobwakisa mpe soko nakobwakisa omoni esali mpe bafanatike fo abi ndeni aye te mais siko bayuma baprofite nango keno o te ayaka te mpona boye aza na problème na ambassade naozala na problème na ambassade nga na frodaka metro te na froda na metro te nayiba na poto te na mema na bangulu te natikala na poto te comme nini nga nazongaka nanga kini na ndenge normal na kini batutu bayebi ke artiste aza na basponsor ebele aza na bacontrat na bamafricom na babra congo na baorange na bamakambo ebele je n'ai rien à foutre ici nga naye kaka mpona nduleka ya vie ebongo Bill Clinton mutuno zona tuna kia mode mama Anisuka tunayo na HDL Série de Paris zona ça et toi on a yo Bill Clinton et pour ça là yo plaisir ce que mon frère na yo c'est le yo Bill Clinton et pour ça là au plaisir ce que mon frère na yo c'est le yo na même podium bobo ka ba trina bino ya kala est-ce que ça c'était ça mon souhait nga ko problème na nga za ko la Undertaker nga na ye donc babo miselanga ba katier tout nga nazana bango na aux Undertaker donc tant aux étages à souka ndemu to yesi aux anyama netumba voilà donc la problème nanga eza pena dans mon souhait c'était que na mona bango tout bazala wana parce que ça fête munene ya maison le retour du roi voilà parce que le roi de la forêt bikaka makambo tout ezali donc le retour bazala na événement quoi. Mais Bill Clinton tango lobby que to pesa yo 5 jours après concert au kozonga na yo. Mais ça fait déjà 10 ans au yaka pototé. Est-ce que lobby le côté que non o epose la paix ouverture ya makambo na yo pona ozonga ça fait orchestre na yo ko mape ko ya mikili. Mais kasi eza signé ba contrat monsieur. Oui, j'ai déjà des contrats. Dans un after après concert, ba tu basi ba kalinga na ba Suisse, basi ba kalinga partout na okendeti ba Belgique, na okende ba Marseille. On a gagné ça moi pam après na kozonga na koya siko kubeta bien. Mais awa na ina nous accompagner vie, mais na zana moi quelques featuring na bana na biso sisi ya ba. Merci Nana pour Kabwana, merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Max Petos Bill Clinton. Et Lenya Congo. L'invité aux Oyo, au Tokoma. Voilà. C'est ce genre qui est au calmement. Bienvenue. Il y a quelqu'un artiste Bill Clinton. Ouais, voilà, ça se passe en direct. Vous sommes habillés dans Bill Clinton. Les gens ont habillé. Là, vous voyez, en exclusivité. Ah, on a Charles de Gaulle dans tout. Les canons, oui. Parce que si madame, vous avez photo dans ma Clinton, je pense que là, dans le but, on dit que nous, on a aussi un Papa social, il y a
donc pas d'Angelos Ronald Bowman Bill Clinton yeyo Mama Clinton donc bateau sont habillés donc on a pour la récupérer ouais bateau mosusu omoni pourquoi to sali boye to sali boye pourquoi donc parce que nga nazaki na billet na nga ya Air France il fallait normalement nazwa vol mardi na ya mardi directement Air France mais yo bika vie na biso za moto ya ba stratégie ya makambo ebela bino Bill ce to bito zelati mardi et en plus biso no surtout bandoya peut-être bat ba ozala vraiment la confirmation té donc Bill si y a moyen de changer pe billet to so ma billet mosusu na nani comme ça bokende yo na Jani malheureusement ki a Jani alala ki moi pongi na nani donc atika azoya la Bill Clinton yo beta parler des sports beta ba salle de l'eau si ça fait longtemps bénéficier d'abord oui on beta grand là ça fait plus de 10 ans parce que spectacle parce que spectacle on a revivre le spectacle. Donc avec les rois de la forêt nenge donc parce que tu as na bango na ba nostalgie si tu es ko bima na bango na romona to uta na bango kuna to na bango ti yawera azongi que non a biso tokoyate makambo ba visa baza na problème ba visa na ba aéroport o muso akimi na machine ba visa biso ata ba kimi makambo wana ezaka bongo te visa ba ko beta ngo même pe na ndako ke ba biso to ba nani na ba mboka ba weranson baza ba nani na kati ba mboka wana donc bino mo boye biza na nga ignorance donc faut pas ignorer vos frères bo ignorer ba ndeko na bino te o ezambo ka mopaya si Paul Mwamba papa social et puis na mutu no mutakatif Chikito papa paradis Chikito mutakatif donc batutu na ebike sentir baba monsieur Pina bazali donc des fois te ba joli malanda voilà bazawa na kata terrain donc black asala staff ouais ah OK non comme la staff na utala ngo ba normal. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir. Soyez le bienvenu. Merci, moi aussi. C'est Madame Lianzi. Ah, ok. Voilà. Vous êtes prêts pour le concert? Je suis prêt. Oui. Comme vous me voyez là déjà sur terrain, donc je suis prêt. Ok, en tout cas, ça fait un plaisir, vraiment. Voilà, je profite pour que mon chéri puisse me prendre en photo avec vous. Ah, ok. C'est bien. Bill Clinton, Monseigneur Dangwe. Danger qui te côté. Mère Annie. Voilà. Mère Annie, maman Swag. Voilà. Mago Lobito, c'est la batterie non sautée. Oui. Mais avant vous ça la moins bien. Et avant vous, on a ce qu'on a déjà awa. Il faut pas y avoir kuna. Parce que on a bimi ça izaïga pour comprendre que yawe raison mais au ba mona sikoyo. Na arena grand Paris en tout cas no ba mona ngote. Parce que moni biso to lo ba troté. Mais tant que tu bêta double zénith, bino mo boza na